Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline kosala video oyo pona kopartage makambo oyo namonaki oyo Nzambe apermetaki nga namona yango nalingi na partage yango na bino po ete boyeba makambo oyo esalamaka na spiritualité. Yango nalingi to partage makambo ya batatouage oyo batu babetaka na banzoto na bango. Yango na partage na video oyo. Nzambe azala na biso tobondela. Nzambe na nguya nyonso papa tozo bondela epai na ona komba tata mwana pe ya Molimo Santu kolo topesi yo merci na nyonso osala kati na bomoi na biso. Ngai na bandeko nyonso bazolanda nga papa kumama po topesi biso ngolo akozala su na bomoi papa. Merci pour ngolo osali ngai ya kosala su video o papa. Merci pour ngolo osali ndeko moko na moko ya kokutana na video o pe kolanda yango kumama sancho la mana okolo sete bana oba kolanda video oyo bazwa implice koute pai na yo papa. Molimo na Omo Santo azala na nga papa. Ngai na loba te me yo nde loba papa po ete bana na oba comprendre nini oyo ngolo bela bango na video o papa. Na telemeli oyo nyonso eza ya yo te kolo ya dérangement nyonso ya mabe eza mosika na nga na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na Molimo Santu nde na bondeli bongo na komba tata pe ya mwana pe ya Molimo Santu. Amen. Bandeko na nga na pesi bino lisusu mbote mingi. Bandeko nyonso bolandaka nga na chaîne oyo ya Deline Télévision. Nzamba mona bino bozozwa temps na bino bozofanda pona kolanda ngai na bavideo oyo nazosala. Nzambe amona bino na oyo nyonso bozopartage pe bavideo oyo Nzambe amona bino. Napesi merci pe na bakommentaire bozotia Nzambe azomona. Nayebi ete bavideo oyo nazosala nayebi ete bana Nzambe bazopambolama po nazomona yango a partir ba témoignage. Nzambe azwa lokumu mpona yango vraiment na ngonga oyo nayi kosala video oyo bandeko na nga mpona koexplike bino makambo oyo nga namonaki na novembre oyo utoleka. Bandeko na ngai batatouage oyo bato babetaka eza mabe makasi. Eza mabe makasi. Ngai Nzambe nano alobela nga likambo ya tatouage te. Nayoka yango ka apai ya bato ke batatouage eza mabe. Nayoka yango me oyo nga na moni nazo koyebisa bino tatouage eza mabe makasi. Na mutu oyo atiango na biso bato toza pembeni ya mutu wana eza mabe makasi. Boko yoka yango na makambo oyo na ina loba bino oyo esalamelaki ngai à travers ba tatouage. Ngai na vie boye natikala kotia tatouage moko te. Natikala pe kozala ta na posa kotia tatouage te. Po na mona yango ke jamais na kobebisa nzoto na nga nazwa ta kombo na nga na komata na loboko awa jamais. Po na nga na monaki ekobebisa nzoto na ngai. Nayebaki teke ekozala lisumu to nini me nga moko kaka eza vraiment ke ata soki naiki na bonzambe te tatouage ngai ezala eloko teke nga funa tia. Mais nazaka na posa na tia tatouage oyo ya awa na bakiki na nga oyo batia ngai tatouage ka nde biso toyebi. L'air ndeti lobi nazo ya France tozali na Angleterre kuna bazali kosala yango te à l'époque. Nanga na ya France awa po basala ngai yango awa nde ndeko mona butu abenganga tosola atuni ngai nayebisi ye na okende France lobi alobi nango ozoke France nga bien na profite pe batianga batatouage ye kutu ndeko wana binanga ade nga kuna reketa nde batianga batatouage oyo nasengela yango bolimbisi po tatouage eza mabe eza lisumu ngabi eza lisumu mpona nini na kamoki ngabi komi koza lisumu ayebisi nga lobi ke na landa yango na témoignage moko ndeko moko explika ke tatouage eza lisumu po eza makila oyo etangaki place na Nzambe alingi te totangisa makila nga na bia bon alobi yango na nga kutu nasengela yango bolimbisi me yo kutu lokola nono tesi te kotia na yo te nga na kamwaki ka tatouage kozala mabe
et puis ya kotia na onka awa lobi eza mabenga na yebso yango na bandeko na nga biso bato tozo témoigner na ba vidéo oyo bomona te ko bazo ya kaka soki kosala soki ni na YouTube te ba témoignage oyo ezo kangola bandeko na nga ba témoignage biso tozo pesa ezo kangola okoki ko imaginer te donc ngai na lelo na sosoli yango soki na tiaka tatouage te ezaki grâce ya témoignage ya ndeko moko apesaki ndeko moko pe ayokaka yango alamemi yango mpe pa na ngai pe na considéré yango nalobi na kotia te et pourtant nazalaki na posa nango makasi na bike na kotia te ezalaki ka ngolu nzambe asalaki ngai po batianga tatouage te donc ezalaka ndenge wana nazalaka mpe na posa ya kotobola zolo mele nakendaka mpo bato nake tobolisa zolo nakekuta baoteka na bango stick moko okozwa yango kaka kobambika na zolo bokosala nango mpe 2 semaines elongwaka te na préféraki yango kebaka etobola nga zolo ok nzambe mpe na bolingo neseke ye kaka asalaki nga ngolu mpo batobola nga zolo lisusu te nde esika sikoyo nazoloba ke nga na tikala kotia tatouage te bon naye kokenda Angleterre nakendaki feti mo na Angleterre kuna bino mo boyebi ka feti soki ezali bato baruta bipai na bipai baye bato baruta mpe bipai na bipai ba Bruxelles baruta ba place ebele bayaki mpe wana na feti ngai mpe na ye wana na feti kokoma tokomi wana bona mokuse tokutanaki na ndeko moko ya mwasi tozalaki mpe kolala na bango chambre moko en tout cas tozalaki na bango ensemble kuna ye mpe ayaki feti ngai mpe na ye feti sikoyo ndeko wana azalaki na batatouage ebele na nzoto na ye bandeko na nga azalaki na batatouage ebele na nzoto na ye sikoyo nayebi te ondire mutu soki atiesi tatouage alinga mingi kolata basengle kolata biloko moko mpo batatouage na ye wana emonana je crois mpo na nda omone mingi ka na biloko kaka oyo ekata mwa nzoto mpo okomona batatouage na ye bandeko na ngai le nazotala batatouage ya ndeko wana nazalaki koyokele mawa le nazotala batatouage omwa mwasi wana beta eza donc basisi biloko oyo tozobwaka badessin oyo bamotif oyo tozobwaka na babilamba oyo nzambe abwakisi biso yango wana nde ezalaki na nzoto ya mwa mwasi wana bandeko na ngai yango ezalaki na nzoto ya mwa mwasi wana serpent ezalaki baetoile ezalaki bapyramide babiloko ebele na nzoto ya mwana mwasi wana vraiment azalaki na biloko ebele surtout basisi moni basisi wana ezala lokola fleur boye basisi mpenza na nzoto na ye nga sikoyo antuka natikali kopulatie mosapi te ke naloba neke batatouage yo tie eza mabe mais nayebisaki ye kaka mpo azalaki na basili na bameshe bamakiage biloko ya bongo nde nayebisaki ye kaka ke bameshe na bamakiage nga nzambe apekisanga yango natiaka yango su te na bamanzaka oyo bino bozotia natiaka yango lisusu te mpo ekotisa moto bokonza likolo te boyeboye na bandaki koexplike bango ye mpe kutu aprochaki nga vraimen tobandaki kosolola na ye mingi azotuna nga siko makambo wana nyonso ozwila yango wapi nzambe moto azoyebisa nga biwi nzambe moto ayebisaki nga akamwi ka alobi na nga kutu alimbisanga mpenza nzambe mpe alimbisanga naloba ta boye nzambe aza injuste mpo na nini ndeti bato lokola biso boye azoya kosolola na biso te azopona bato mpo na nini ondire akabolaka boye nga na bi te fo kozalaka na mabondeli kozalaka na ye kaka oyebi te mokolo nini oyo ye abombeli yo nde alobi bon de toute de façon nayebi ke na témoignage moko nzambe asalelanga boye abeti mpe témoignage na ye wana en tout cas natikali koloba na ye te ke batatouage oyo te eza mabe ok bon nayebi te faki normalement naloba na yango kaka mpo na regretaki nde après faki naloba na ye kaka ke ndeko na ngai moni batatouage oyo tie eza basisi eza mabe fo olukela yango délivrance baoyo tie oyo ezomonana mpenza boye malgré mo babombi yango mais ezomonana mpenza ke sirene oyo mpenza na mokongo na yo oyo mpenza nioka donc eza mabe do basine nyonso oyo mwa mwasi wana azalaki batatouage nyonso oyo mwa mwasi wana azalaki nango na nzoto ezalaki bien te mais nga sikoyo temps nyonso tofandi na soki 2 jours je crois tozalaki ne 2 jours na ndako wana
ye azoko ngai nazoko kotala kaka ba tatouage ne bandeko nanga donc so to fandi ne na olongola misu te so to fandi ne nga funa tala ka tatouage na yokela ke mawa akolo poko ko tika mutu boya sala na yango pa ignorance ayebi te ke za mabibi loko oyo mwana zolo bakaka ndengwana mo so na loba na eke eza mabibi loko mwana na bite na loba ne ka lobi te nazela kaka te onazo fweneka ngabi amwa lokwa na tala na lobine ba mechi ba sili loki na ezaki ndengwana na tikala epe koloba na ye likamba ba tatouage te mais nazaki toujours kotala ngo lokwa pe banda olata biloko ba tatouage ezaki libanda en tout cas na bande kotala ngo te pona sepela nango muta sepela na ba serpent te na ba sisi te muta sepela nango te mais kotala ngo ka koyoka pena ke mawa biloko biso to bwaka na bilamba me yo za nango na banzoto donc naoka kikama wande eyaki koleka nango bandeko na ngai eleki nango tozalaki na bango wana tozolala pe tozolamuka antuka toke mpe fete esi nango antuka elekaki très très bien mutu na mutu akepa na ye bandeko na nga na wuti Angleterre na ye ya boye wana siko 3 jours après 3 jours après nanga kouta Angleterre koya nde na ebandi kolota ndoto bandeko nanga boyoka makambo ezali na mokilo na oyebisa bino na bandi kolota ndoto ninga bandi kolota na bandi kolota nazoke na nzela le na oke na nzela na moni pano moko munene monika nde batia ba pano ya ba publicité na nzela boye ya munene pano wana sikoyo ezalaki na forme ndeti ya livre ezalaki na forme ndeti ya livre ezolekisa pe ba page et ba feuille pardon ezolekisa pe ba page boye ndenge elekaka na livre sikoyo bato batelemi bazotala talango bato batala talango ngai pe na ye na telemi place wana na bandi kotala pano wana bandeko na nga le na bandi kotala pano wana na bandi komona lere ezoleka boye na moni ba serpent eleki boye na moni soki nyama nini eleki boye na moni soki nyama nini dragon ba nyama sorti na sorti ozomona ezoleka na pano wana naye komona mbala moko nazotala surtout ba serpent ya ba sorti ebele donc ba serpent ba sorti nyonso oyebi na mokili ezalaki na pano wana ezolekaka boye natali ti naye komona onde eke ekomi na onde tikwa kozongelaka oyo si natalaki yanga bia ba oyo si natalaki na nga naleka na nga nakende bandeko na nga naleki koleka na leki na komi na ngambu mususu kokoma na komi na ngambu mususu bandeko na nga naye komona nini batu na banyoka na banzoto na bango bandeko na nga mutu penza boye me nyoka pe na kati na ye siko nga nazomona ngo mwa nyoka ya munene mususu tai ya mutu wana tai ya nyoka wana do ndenge yo zali ndenge nyoka wana azali alati yo akota kati na yo siko nakomi kokama ngabi ndeni bato na banyoka na banzoto boye ndeni bato na banyama mabe na banzoto boye na bandi kokama ngabi non ngai nakoki koleka su nzela te tala bato na banyoka bato na banini mbamusiko mutu moko azalaki wana bina nga mais yo olobi ke ozokamwa bato baza na banyoka na banzoto na bango mais yo mpo oza na banyoka na nzoto na yo ngabi nga naza na banyoka na nzoto na ngabi wi oza banyoka misatu na kati ya nzoto na yo ngabi nga naza na banyoka misatu alobi na nga wi oza na banyoka misatu bandeko na nga natala boye na mimoni na kati na nga 3 serpent na ndoto moni bandoto oyo ezalaka lokwa réalité oyo ezala lokola ndoto te lokwa bandoto oyo mpe ya message oyo oyebi ke ndoto eza message yango wana nga na bi ndenge nini nga na 3 serpent na nzoto na ngai nga nzoto na ngai eza temple ya Saint-Esprit serpent akoki kofanda na nzoto na ngai te serpent akofanda te bandeko nazomona ba serpent misatu bazalaki na forme bazalaki na mesure ya mitiopi bomoni ba mitiopi oyo ya nino ba mitiopi oyo ba mitiopi wana ka boyebi ka mitiopi ba mitiopi oyo mitiopi ascaris oyo ezala na libumu wana te
ba michopi moto monaka so mbule beti boye ana poto ba michopi mo ba bima ya minene boye ezaki na mezi wana mais ezaki penda ba serpent oyo kaka nyoka ezaki misatu ba misatu bazaki ba couleur différent ba misatu bazaki couleur moko te bazaki ba couleur différent na mte so ba couleur nini mais bazaki couleur mote bazaki penda nde to monaka nyoka penda mais ya mukie nyoka penda ya muke misatu na kati ya nzoto nanga naomona bango clair nde bazokima boye bazosala boye bazotambula nga na nzoto bandeko na nga bokoki koimagine te na ndoto wana basepa baotianga bindi ngai nzambe na ngai nga nzoto na ngai eza temple ya saint esprit nyoka akoki kokota te banyoka ndeni bakokota na nzoto na nga ndenge nini banyoka bakokota na nzoto na ngai banyoka bauti mpo bakota na nzoto na ngai mbala moko mutu wana bandi koexplike ngai boyoka makambo mutu wana ayebisaki ngai mutu wana ayebisi ngai alobi na ngai omoni banyoka oyo bakoti ndenge nini bakoti yo mpo le yoke kotala livre ozomona le yo otali livre wana badesina banyoka livre wana oyo nayebisi bino wana nde mutu wana bando explike nga le yo otali livre wana badesina banyoka siko yo otali yango telemi ozotala yango livre oyo badesina banyoka livre oyo banyoka ozotala yango wana nde soki mutu azotala yango nde bakotaka mutu na nzoto wana mutu yango apesa nga explication abi soki mutu azotala livre wana eza banyoka oyo azotala bakowelela bakota mutu wana na nzoto alobi na nga boye alobi yo lia ozotala yango bolanda place wana bien abi na nga yo lia ozotala livre wana ozotala banyoka oyo mikie oyo bawelelaki bakotaki yo na nzoto abi mpo banyoka oyo bazalaki immature bazalaki vraiment bazalaki na bakala ndeti bazalaki mpena mayele te yango bakotaki yo na nzoto bawelelaki kala bamoni présence na yo baweleli kokota me banyoka oyo bazalaki mature oyo ya minene oyo baza mature bamonaki ke na kati na yo moto ezali moye bakota eza te alobi na nga bo mutu wana opesa nga explication abi banyoka oyo ya minene na banyama oyo mabe minene wana bamonaki ke moto ezopela kati na nga yango moye bakota nga na nzoto ezalaki te yango moye bakota nga na nzoto ezalaki te babangaki moto bayebi ke nzoto na ngai ezopela moto moye bakota ezalaki te me banyoka oyo bazalaki immature le bamonika présence na yo tchu bakoti misato siko tala bango ndenge bazokokima na nzoto na yo bazozika bazoluka nzela babima bazokoka kobima te bakoti yango bademon mpe moko bakota konde bakoka kobima te bazozika moto bakoka kobima te ngabi bo bazokoka kobima te ndenge nini nalobi yo nde siko fo bimisa bango yo nde fo bimisa bango baza na kati ya nzoto na nga ngabi siko nga na kobimisa bango ndenge nini banyoka ngo mikie boye misatu mpe banyoka mpenza omona bacouleur mpe différent banyoka mpenza nde ya lobi kasi oyebi ndenge okosala mpo obimisa bango bimisa bango mpo bango moko bakoti me moto ezozikisa bango bazokimakima noma bango nde bazokimakima bakeboye bazokimakima mpo nini moto eza na nzoto bawelaki kokota bakutani na moto me oyo ya minene babi soki tokoti tokokuta moto kuna tozomona deja moto moye tokota eza te ndalobi na nga sikoyo bato wana oyo omoni banyoka minene bakoti bango le batali livre abengaki yango livre oyo nayebisi bino ezali lokola catalogue wana ezolekisa badessin na banyoka abi bato wana oyo omoni banyama bakoti bango na banzoto ya minene banyoka bakoti bango ya minene kaka lokola bango moko le baye wana babandi kotala yango moto ezalaki te na nzoto na bango
moto ezalaki te yango banyama minene bakokota moko kuta okozala mpe nguma nyoka mobimba koti yo aza molai na forme lokola yo azwi yo partout ntina maboko do ye na ye kaka do akoti yo mobimba ozomona donc yango wana yo sikoyo moto ezalaki normalement bakokaki kokota te mpona moto mais oyo ya mikie baza immature yango bakoti baverifie te ke aza moto to aza moto te bakoti ka bo mais oyo ya minene baverifie bamoni ke kuna so tokoti moto ezali tokota na biso te nde moto anga yebisinga ke nabimisa banyoka wana mbamunga na bandika kotomboka nga non banyoka o bafanda na nzoto na nga te nzoto na ngiza temple ya Saint Esprit banyoka bakofanda na nzoto na nga te nde mbala moko na ye na mbamoko na yo kaka boy place wana na oki posa na sala pipi na oki posa pipi ngana bi posa pipi ndemba moko mutu yango ayebisinga kende kote kuna na nsima kuna baluka okosa no pipi na nsima kuna kote wana bandeko na nga na ke boye na ke nasali pipi le nasali pipi na zongi nayebisaki na mutu yango zela no nga nazobimisa bango siko bakobima nake na kosala pipi le na kozonga comme ça bongo na kotala likambo ya banyoka ofuna bimisa bango na kimi mbango po sa masube kanga nga makasi penza nde na kimi mbango na ke nasali pipi le nasali pipi na zongi pa mutango nayebisi nga na otosala pipi siko nde nalia na posa na bimisa banyoka oyo il faut babima na nzoto na nga na lingi te bo mutango abina nga banyoka si babimi nga bi banyoka babimi natala pe na nzoto na nga banyoka baza lisu te nga babatami na njo abi te babimi nga na bi babimi ndenge ni nga na bi babimi ndenge nini nde mutu anga ayebisinga ke leri okenda osala pipi baprofite babimi na nzela ya leri osali pipi babimi mbala moko nga bi non nga mpo nazala si babimi fo nakende kotala namona bango abikima mbango bandeko na nga nake na nsima namoni banyoka misato wana namonai na libumu na nga bazokende banyoka misato nga bi te banyoka o bauti na libumu na nga bauti na nzoto na nga pardon bauti na nzoto na nga na landa bango bifuna boma bango sote bakota suna banzoto bato na landi moko wana pa na nyatie na mutu ale misusu wana nazolinga nani atondere bakimaki bilomo ndeta bongo nde na bomai moko to mibali moko akimaki ubie na bomaki moko mibali bakimaki nde nazongi pa mutu wana nga na bi nabomi moko mosusu wana nakoki kozwa ye te ngema banyoka mbama binanga tableau wana binanga tableau wana soki ozotala tableau wana yo ozotala tableau lere ozotala tableau lere ozotala tableau wana bato oyo batalaka tableau wana lere ozotala tableau ezokota yo bino bozomona yango kaka eza livre bomona yango kaka livre badesine na livre mais eza besi wana moto wana ndoto azoexplike nga abi bomona yango eza livre mais eza livre kaka bongo te badessin wana eza vraiment réel eza mpe banyoka eza mpenza baesprit ndenge eza wana eza baesprit ndenge eza wana eza banyo pardon moto oyo alobaki na nga na ndoto na nga abi na nga bino bozomona yango kaka eza badessin banyoka mais eza vraiment banyoka nde bomona bo banyama nyonso oyo ozomona wana eza vraiment nyama nyonso mais le bino botala yango nde yango wana bazokota bino na banzoto mpo bozotala yango yango bakota bino na banzoto nga na bia bon nga nayebaki kutu te bato ebele to bandotala yango abi wi bato ebele bandotala yango fo moto aza na moto soki aza na moto nde ekokota ete ndeti yo nde ozalaki na moto normalement fale ekota yo te mais oyo ya mike oyo baverifiaki te ke bamona moto leka kaka otelemi place wana leka kaka page na bango ekomi pamba mo basote bakoti yo nga na bia bon mais bakibi misu na bomi alobi ndenge eza wana ata baoyo bakoti yo dessin wana etikali so moto atelemi wana akokota su moto kokanisa teke lokwa obomi wana
kuna pe nyoka wana aza lisusu na dessin na aza na ye kaka nga na bia bon nde moto wana apesi nga baexplication moko abongo bandeko na ngai nde apres na ye kolamuka na pongi nde nalamuki na pongi abi seigneur oyo ndoto ninga na loti nzambe nanga banyoka misato na nzoto na nga na bazali kotala pano nini pano wana eza bango babengi yango livre elingi loba ninga mpe natali na mikolo livre moko te natali eloko moko te oyo ekoki kokotisa ngai banyoka na nzoto na ngai seigneur eza nini nde bandeko na ngai nzambe bandi opesa ngai explication nzambe alobi na ngai eza mwana mwasi wana oyo bozalaki na ye kuna na Angleterre tatouage oyo abeti na nzoto na ye yango nde eza esprit mobimba oyo eza na kati ya nzoto na ye na tatouage wana abinanga Deline yo lea ozotala nzoto ya mwana mwasi wana ifale lea ozotala yango ifale otelemelaka ndenge explika yango ozotala yango mefo obondelaka ozotala yango na kombo na Yesu Masiya milimo nyonso mabe ezala mosika na nga etala oyo banyoka na kombo na Yesu Masiya ezala mosika na nga ayebisi nga bongo abifale lea yo ozotala batatouage wana obondelaka ose protéger donc otelemelaka eloko banda oloba kotelemela abifale lea yo ozotala batatouage wana otelemelaka yango donc otelemelaka yango donc otelemela nde na comprendaki nde nayebisi bino ke ozotala no oyo mpenza nyoka mpenza na kombo na Yesu Masiya ekota kutu mpa na nga te na kombo na Yesu Masiya oyo mpenza nde ka tozala so tomoni milimo mabe bademon nde totelemelaka donc nzambe abi lea ozotala nzoto ya mwana mwasi wana ifale otelemelaka mpo eza baesprit mobimba oyo eza na batatouage na ye wana abi eza baesprit mobimba sikoyo soki yo lea ozotala yango otelemelaki yango te abi ozotala yango ko ozoyokele mawa mawa boye yango wana sikoyo lokola ozotelemela te bakoki kokota yo na nzoto yango wana 3 serpent ya mike bakotaki yo barutaki na batatouage wana nde bakotaki yo nga na bia bon alobi nga na bi eza nde bo alobi wi alobi soki mutu aza na batatouage na nzoto na ye aza na batatouage na nzoto na ye eza baesprit mobimba wana lea yo ozotala yango ekokota yo epuis eza ta mosusu badesine ta mosusu eloko moko boye exemple badesine exemple serpent to fleur moko boye ya bamami wata ezorepresente mami wata eza esprit mobimba ya sirene lea yo ozotala yango pu ekoti yo sirene wana mosusu azotala pu ekoti mpo eza esprit bademo bakokota na banzoto nyonso oyo bakoki kokota kaka moko wana alobi na nga alobi yango wana bana na nge ebele na banzoto na bango base etrouve na banani wana mpo banyoka na banzoto na bango baesprit wana na banzoto na bango mpo batelemelaki te abi na nga lere ozotala nzoto ya mutu oyo aza na batatouage wana fo kotelemelaka yango Adeline mpo ezokotaka bino na banzoto mpo bozotelemela yango te wana oyo nzambe alobaki na nga bandeko na ngai naokaki somo moko koki koimagine te mutu wana kutu oyo ndoto ayebisaki nga alobi omoni oyo wana doki nyoka akoti ye mobimba doki tai na ye tai ya nyoka wana oyo akoti ye na nzoto na ye ale apres sikoyo makambo abanda kosala nyoka na abanda kokoma nde nyoka na akomi ozwa contrôle ne mpo akoti ye mobimba ozomona akoti ye mobimba akomi kozwa contrôle ya vie ya mutu wana bandeko na ngai yango nalingaki na partage na bino bandeko mpo na koloba ke bandeko oyo bozwa batatouage oyo babeta bino batatouage oyo nanu bozwa délivrance nango te bobondela boluka basali na nzambe ya solosolo babondela mpona batatouage oyo bozwa babimisa baesprit oyo eza na kati ya batatouage wana eza na baesprit mobimba na kati ya batatouage wana esika sikoyo naye kocomprendre pourquoi na ndoto babengi yango livre
pourquoi babengi yango livre mais pourtant nga natalaki nzoto ya mwana mwasi wana batatouage ezalaki na banzoto ya mwana mwasi wana mais pourquoi na ndoto babengi yango livre naye comprendre que batatouage wana so mutu aketie sa tatouage bon non natie ça te quand même mais nayebi quand même bongo so mutu aketie sa tatouage bakopesa ye catalogue abandi kotala nde aponi ke na poni oyo donc eza na catalogue mobimba donc livre mobimba o ba destina ba genre ya ba biloko wana o mutu akoki kopona yango wana nde bandeko na ngai nazoyebisa bino ke ba o boza na batatouage na nzoto na bino boza na bademon na nzoto na bino so za tatouage moko nayebi te oyo amisu soki ezani me oyo nga namonaki ezalaki oyo ezalaki ye na nzoto na ye ozomona oyo ezalaki ye na nzoto na ye donc yo oza na tatouage soki no ozwi lango délivrance te passe na délivrance ndeko mwasi wana mpe lokwa napesaki ye nkombo ya chaîne oyo YouTube soki akolanda yango vraiment nzambe asunga yo vraiment oluka mose na nzambe moko ozwa délivrance na batatouage nyonso oyo eza na nzoto na yo komona na oteke opona fier nga fo tatouage nga fo boye te bokonza likolo nde mutu eza problème ozomona problème nde bokonza likolo ngai nasaki fale naloba mpenza kaka si place wana nalobaka ndeko na nga batatouage oyo te eza basigne moko satanique eza bien te mais nalobaki te ozomona musuku tokomona ka tatouage ke eza na signe satanique te mais oyebi te eloko nini eza derrière tatouage oyo otiesa wana ata oyo abakiki oyo en tout cas faut kosalela yango repentance mpe kopase na délivrance mpo ozala délivre na baesprit oyo wana ekota kati na nzoto na yo donc tala nano bino bato boke kotiesa na bino batatouage na bino mais ezaka na inconvénient mpo na bino te inconvénient nango ezoya mpe epa na biso baoyo tozozala na bino bandeko na nga ozomwa ezoya mpe epa na biso baoyo tozozala na bino combien de bato bazala na makambo obonde te nga kuna nazalaki kuna toke feti na ndako ya bapaya mai so tokomi na ere na nga priere nafukami na bondeli na butu bato nyonso balali na telemi malembe mpo na déranger bato te na bondeli na nga ozomona yango moni baserpent oyo minene batuvaki moto na kati na nga yango bamonaki moto na kati na nga bakokaki kokota te mais baserpent oyo mike bazalaki immature bango batalaki te baverifiaki te aza moto te bakotaki kaka bongo mais babimaki na bango bandeko na nga nzambe na biso oyo tosambelaka tokangama na ye mpo soki osambelaka na yo otambwa na obanga nzambe osambelaka yango lero olingi obima kobima bongo te sambela lero ozongi osambeli bandeko na nga mpo oyebi te biloko mosusu okutana nango na nzela ofandi ka mutu mokongo na ye kaka apesi yo na bisi tatouage yango wana ezotala o bandeko okimisa misu ndenge nini me mayele oyo napesi bino na video oyo nzambe alobaki na nga alobi soki ozotala eloko ya bongo telemela bandeko oyo bolandi ya Deline Télévision lelo soki omoni nzoto ya mutu ya tatouage abeta tatouage ne eke ofixaki yango regarde otali tatouage bomba motelemela na kombo na Yesu Masia besprit wana ekota na nzoto na nga te na kombo na Yesu otelemeli mpo nzambe abina nga otelemelaki te soki ozotala eloko abongo fo otelemela me otelemeli te ozoyokeleka mawa mawa mpenza bibisi nzoto boye ndenge nini mawa mpenza yango wana omoni ke bakotaki yo lere ozotala ye bandeko na nga esali nga somo no nayoka makambo boye te no nayoka makambo boye te moto azotala tatouage ekote na nzoto no nayoka te nayebisa bino moko mosusu nazwaka natalaka na Google natalaka nini ya nyoka ya serpent mpo na ngai natia na miniature awa mpo na ngai nalobi ya likambo ya mapapa oyo badessin oyo ezalaka na se ya serpent mais ndeka natalaki oyo na butu nalota serpent na ndako bozoraisonne nalota serpent na ndako nabetela bino yango nalota serpent azobima na ndako nga bia awuti wapi koma ndako oyo serpent boye na susumuka ozomona donc ezala na balivre
ozotala livre boye badesina banyoka ata na balivre ya bana ya klasi botalaka bandeko na nga botalaka yango fo kobondelaka lere nyonso besprit nyonso ekotaki na banzoto na biso na besprit nyonso ekotaki na banzoto ya bana na nga na journal lelo besprit nyonso ekoti ebima na kombo na Yesu Masiya tobimisaka lere nyonso chaque jour tobimisaka chaque jour bandeko na ngai. Donc yo oza na tatouage na nzoto na yo luka délivrance na bandeko na nga pour ce qui tatouage na yo délivrance ata mutatala yango apameli te esala yo eloko te mais so ozwi longo délivrance te raisonne ngai kutuka muto na tali yango nyoka koti ngai bongo yo moko siko mutu oyo oza nango siko permanent ekozala ndenge nini bandeko na ngai. Wela bokonza likolo bandeko na temps oyo na mokili o ten ezokende mbangu eza nango muke mikolo yango ezokende mbangu okoki koimagine te raisonne ka lobi ozalaki na agini lelo komi na agini raisonne ka lobi tozalaki na 2010 awa lelo tooke na 2023 ozomona do yango wana linga na okutuko ozanga na yo ana mokili oyo bamona na bango yo kutu obetela na yo bamona na bango yo soki okoma na oyuma bamona obome bokonza likolo kombo na ekomama orate yango te bandeko nanga nazoyebisa bino bolongola batatouage ete mais nayebi te so possibilité olongola yango ezali nazoyebisa bino bozwa badelivrance na batatouage na bino bozwa badelivrance mpo bozwa ezokota raisonne sikoyo muta bongo soki aza na bana na ndako bana na bakomonaka batatouage wana bademo bakokota ntina bana donc mokili eza kobeba bandeko na nga mokili eza kobeba na niveau tokokaki koimagine te nga nakokaki koimagine te ke serpent awuti na tatouage ya mutu akoti nga nakokaki koimagine yango te mais esalamaki yango wana nzambe asunga moko na moko. Donc message oyo ezali mpona bato bana batatouage boluka badelivrance na bino deuxièmement mpona bato oyo baza na batatouage te lere ozotala tatouage ya mutu ndenge wana en tout cas telemela yango na kati na yo eza te omoni mutu bobandi otelemela yo okanisaki okanyi ye ndoki ayo olobaki okanyi ye ndoki otelemela yango te kaka na misu na ye na kati bino mo boyebi otali na kati mbango kombo na Yesu na kombo na Yesu pende pardon milimo mabe wana ozomona oloba na kati na yo esili ekota o te mpo nzambe alobi bongo so osali bongo bandeko na nga ekokota yo te yango na ndenge na partage na bandeko nyonso batozwa mayele batatouage oyo batia omona mwana mobali na ete awa na ete mwana mobali tala bapake tala beti batatouage ebele beta ye kara so ozoleka kotala kete ata so azosolola na yo bandeko nanga ata so azosolola na yo osola neka ça va bien boye kolinga to ofixe misu na yo na tatouage moko eza na po presque eza na onka mabe ata so omoni yango eza na onka lokola fleur babombi eloko na kati ata so omoni yango eza na ongo kaka nini oyebi besprit eza na kati wana te yango kana ndenge na partage na bino bandeko nyonso obokolanda video obopartage video oyo ekomela bandeko mosusu bayeba nga esalameli nga do naloti yango na ndoto do nazwi délivrance na nga na ndoto. Pourquoi nazwaki délivrance? Po atali nazalaki kuna nzambe asali nga ngolu nazwi délivrance na nga avant ke nayeba ke naza na 3 serpents na kati ya nzoto na ngai. Nzambe asali nga ngolu et puis ewumeli te pas même une semaine yango na nzambe aza nzambe bandeko na nga tokangama na nzambe tozala bato ya mabondeli bandeko na nga basi bandeko mibali tozala bato ya mabondeli mpo so oza moto ya mabondeli nzambe akangolaka biso na makambo mosusu oyo biso moko mpe toyebi nanu te toyebi te tala so nzambe alakisaki nga ngo te na ndoto na ngai nayeba mpe teke baserpent bakotaki nga epuis bakuti moto mpe babimi na bango
Nenga na yeba nanga te. Nenga na yeba te. Mais nzambe na bolingo na ye. Lokola zo ko enseigner biso na nzela ya Deline télévision oyo. Alingi bana ne ba yeba makambo. O yango aloti singa yango na ndoto. Na loti yango na ndoto. Ndenge salameli. Na lamuki na bandi ko se poser question. Ndeko nanga so loti ndoto comprendre te so lamuki. Koza paniki te banda na kokamwa ka Seigneur. Isa ni ndoto o ilakisi ni papa. Ilakisi ni nzamba ko muna pe ke ndenge omitungisa mi na ndoto wana akoloba na yo. Ozomona. Ndisika nzamba ebisinga albina nga nzota mwana mwasi wana otalaki. Alobina nga alobina nga kutu boy na lito ita alobina nga na kati na mutema alobina nga na kati alobisko o akati wana koloba o akati wana alobina nga albiza nzota mwasi wana otalaki wi alobina nga boy te na lito alobina nga na kati ya mutema bato boyoka nzambe boyebi okoyoka nzambe na lito okoyoka pe na kati na yo azoloba na kati na yo nzamba alobaki na nga bongo nyonso wana soki ba serpent bakutaki moto kati na nga po nazalaki muta mabondeli malgré na ke place oyo eza ya bisengo ya feti me ngai nazalaki toujours na pokwa na bondeli na moi mpe moko papa na kimi na nga na koti na chambre moi quelques minutes na nga na zwi na bondeli na nga ozomona yango nomoni bakutaki mpe moto kuna na kati so siko nazalaki muta mabondeli te oya minene nde mutu balinga bakota po balinga bakuta moto te soko ya minene na kobimisa bango pe lisusu bandeko nanga lokola mabondeli ezalaki epi nzambe asali mpenza ngolu ke atali alobi na ngai yango kutu teke Adeline bondela po baserpent misato bakotaki yo na nzoto obimisa bango me na ndoto na nga nde namoni bango mpe baexplike nga na ndoto na nga mpe nazwi délivrance na nga baserpent na babimi na bango do soki ozobondela makambo ebele ekomelaka o baserpent bakokota o bakobimaka bango moko yo mpe sankutu ke obondela nango nzambe na biso abikisaka biso na makambo mosusu oyo maladi moko babwakeli yo mpe ekoti yo mpe me nzambe mpe abikisi yango sanke yo moko oyeba sanke yo moko oyeba na prepara kutu video mona olobela makambo boye sanke yo moko oyeba nzambe abundeli yo sanke obondela mpona likambo wana nzambe abundeli yo mpe atalisi yo kaka lere elonga si epesami atalisi yo kaka lere elonga si epesami yango bandeko na tiki bino nzambe aza na moko na moko oyo bokolanda video oyo Saint-Esprit asunga bino bocomprendre yango bandeko na nga ata na batelevizio ozotala banini ya mabe eza mabe kofixe yango regarde te soki ofixe regarde otelemeli yango na nkombo na Yesu Masiya eza na fete na bomoi na nga awa ozobondela milimo nyonso ekotaki nga na balabala partout na nzela tozokete otuta na bato pa ebima na nkombo na Yesu Masiya po nzambe ayebisaki nga eza su temps oyo azosangisa su bana ya Satan na bana na ye te po bazosuye bana na ye lere nyonso bazosuye bana na ye lere nyonso okanisi bakosuye yo na ndeni na babiloko boye basepa bakotaka biso na banzoto en tout cas nzambe asunga biso en tout cas ndeko oyo wana napesaki pe oyo nabeteli lisolo oyo akoyebaka ezalaki ye en tout cas eloko na kosenga oyo nzambe asala o ngolu soki oyoki video oyo vraiment luka ozwa délivrance na batatouage na wana ozwa délivrance oluka na o bokonza likolo mpona batatouage wana okokotaka bokonza likolo te okokotaka bokonza likolo te nzamba mona vraiment nzamba mona moko na moko oyo bokolanda video oyo bopartage kimia na nkombo na Yesu Masiya ezala na moko na tiki bino amen.